billetterie le 5 à midi. Baba Coupe Nyonso, Bafan Nyonso, il y a partout dans le monde. Billetterie na biso ezali le 5 août 2026 na 12h. Donc, dans la catégorie où il y a une possibilité, Zamba Pambola déjà maboko na bino, Apambola bino, au billet to kende wa comme d'habitude. Donc, me is the sealer. Yeah. Is the coming is the big day. Is the big day is the sank. Is the do December. Is a cheating, collecting money. Papa, boyete maman. Boyete. Eza concurrence loyale, hein, Tolobaka. Tolobaka loyal pour la ligne loyale et la Kissi. Asalaki a innova qui place boye asalaki eza wa défi à l'ensenga nga pe fona lukana sala kolekaye yangwana nde concurrence loyale oyo tokomo mona eza sous loyauté hein te wana bobandi mabe eza raté comment yo moi si ko yaka na télévision pour ya ko bébé sa réputation mtumo heureusement pe to ebi ka réputation pe beba na ngote. Heureusement, peut-être que la réputation est pour les jalousie. Donc, les hommes c'est de la jalousie. Et la normalité. Ce moment où mon col a béni si Maya Miss et Pimi Libanda. Les Cambos ont comme les Kilanga. Maya Miss et Moutou, il y a mon col et Bimi Libanda. Alléluia, mon côté Alléluia, n'a pas fan naï. Tant que tu as dit que si tu as l'ambition, tais-toi. Si tu as l'ambition, tu es comme mécaté. Tu es manipulable. Tu es manipulé par un collègue. Tu as idée SB Azaki Nangote. Tu as calendrier na été. Tu as un spectacle à Paris. Tu as un spectacle à Belgique. Tu as un spectacle à Paris. Tu as limité. Non, tu as un calendrier na été. Bon, Monique loko là, bato balobelier, bino bo casser actualité wana, ale bino bo petit tac, boke ko tia date na bino bo annoncer même date que o ninga tchaki mois de mai, boke na 2027. Mais surtout un problème na bino de. On n'a pas de problème avec vous. Non, on n'a pas de problème. Binonde bolingaki bosala neti bo kota na kati actualité na biso alors que biso ezalaki actualité c'était un calendrier bien déterminé tozaki déjà calendrier na biso ezalaki établi que tokosala boye tosisi o tokosala boye tosisi o tokosala boye bino par jalousie par motema mabe boye bolobi bo baye ko influencer yo ovandaki nozaki na projet akosala babilo côté ya okota pe na ba délire oté collègue a proposé yo au moins la loko moko oyo bo planifier qui en côté producteur il y a yoté producteur il y a l'autre là allez y a contacter producteur là y ça la boyo pourquoi y a moko nindi makite que y moko cha libaya na 2027 wana na mois de mai. Pourquoi il m'a dit qu'il a risque à qui quoi influencer yo le cause influençable aux manipulable va réussir qu'aux joyaux à condition la piège et toi tu pensais que SB va s'arrêter à Paris alors que Bisso parcours les non moulaï et puis Bisso tout ça différent parce que ce n'est pas SB qui s'est produit, ce sont les producteurs qui viennent vers SB en ça ni moi là-bas. Et ça, c'est un producteur. Non, un producteur, il y a verrier. Le coup, SB est un produit vendable. Ce qui est producteur à s'approcher, la SB. À tel contrat, la clause des endings, ce qui est normal, a signé contrat, à tel production. Ce n'est pas SB qui s'est produit, des erreurs binobo sali. Biso tozar ko s'est produire, biso le producteur, ils viennent vers nous. Va proposer biso totali contrat, totali ba clause, totali intérêt na biso, c'est bon, on signe et puis to sali spectacle, to tekeli bino spectacle na biso. Bino bokalisa biso to suka kaka na Maribel. Na eza Maribel yana, oui, na Maribel. Alors que
Maribel ezalaki ouverture ya ba spectacle, ya ba projet ya spectacle otozaki nango. Nde ouverture nango ezalaki wapi na Maribel. Donc tout fongola qui a enlevé les rideaux na Maribel na Paris. Après Paris, producteur il a trouvé intéressant, il a continué na Mams. Amemi biso na Madeleine. Après Madeleine, OEP a sepeli amema biso Bolimbisa. OEP a Monique moi je beti na mboka mopaya ningisi modèle play modèle ah ngape na sala ni ntango azozonga na profiter ba profiter ba Monique ça eza produit moko vendable ba profiter ba intéresser mutu ba intéresser SB atali ba close c'est bon ils ont signé et puis c'est bon to teke bango spectacle na biso to yepe na centre culturel en to fiakuli siko bino bole la nini ata bino bole la nini eloni ele sabino na elokwana et comme aussi la va monter mamabe akomo linga sala makamba mbo akomisa théâtre aloba ketan ba Rolanda aloba est-ce que biso tozana na likambu tango bolanda ki biso na Maribel est-ce que biso tolobaki bitu et que ça va sala on peut va se produire tango yaki na Maribel pourquoi bozaki na même discours wana te o bokomi nango lelo. Donc moyen ya kolanda biso eza esute bomoni ke to melisi bino pema toke mbangu omoni bokanisa to suka na Maribel pourtant bino pe bobeta bolo baketo longoli yango biso to beta la concurrence te soki ezaki ko beta la concurrence ko sala ba spectacle na concurrence to lingaki ko se produire production eza individualité azo sala ngo individuellement te ici là production na ye ezo ou te pas ba producteur. Quand déjà production et outil libanda mutu ya sollicité ezate si la mutu azo sala que akomisa bino mbeyambe akomisa théâtre passe non yete ce qui est qu'on dépendre na ye voilà to nyeto ndima ba argument na bino que oui voilà et tout mais ezo te pas na yete za kwa na oteka ba tomate na ngandenge ye moko mamsalo ba to teka tomate ba to ba préférer ba ya ko sombe pa na nga parce que eza ba tomate ya qualité ya kitoko bino pe bwana bino na ba tomate mais tomate yanga eza na qualité ya kitoko eza na madusu te eza na ngusu te eza ya kopola te eza ya kolemba te eza ba tomate moko frais sikoyo bino problème na bino nini bozangi ndega Rolanda biso parce que devoir autopesaki ki non Maribel bokoki non kolongola ngote bochaki 2027 sikoyo tant que Madeleine wana eza 2028 pour na bino tant que est-ce qu'on a centre culturel et comme 2029 tant que Londres et comme 2030 ozomona que ce qu'on a na objectif te hein oyebi eloko ni ozo salate Rolanda raté parce que ebele balanda batu même na ba école même na métier ebele balanda batu bakoya na libulu ba o bazaka peut-être bazaki reconnu comme bato mbulu bato boye ba sota libulu ba o bazaka balanda ko baya bakoya donc Rolanda kate kozala pe influencer te na ba proposition nyonso ba oyela et kozala piège pona yo et kozala pe réussite pona yo il faut kozala na mutu ozala na manager oyo pe aza orienter yo que moni projet ba yeli yo kosala ngona boete mais ka ko étudier ngoto sala bo intérêt na biso na likambo ezanini eloko boye hein est-ce que tant bino bobetaki ba showbiz na bino bomona biso tozaki agité poto ya kolobake et bokomo sala bongo po bolobake bino nde bosali non ils ont terrain et toza na monde du cinéma mutu nyonso aza à mesure ya kosala o amonika ko kosala eza na ba loi moko te lobike o soka sali mususu o soka sali moko mususu ko ya kosala 2 3 4 te eza na loi moko te oyo na monde ya art et binisa soki loi wana ezali boyebisa biso parce que o biso to komo mona et comme likamususu kaka pona moninga osala ba spectacle na ye osala ba plein na ye bino bokomi si yako likambususu ya kindoki ben oui boyebi te biso ba chrétien toza ba vrai ndoki parce que biso to lokaka penza boye so to loki et ba misala o to sala kana butu wana ya koloka wana il faut monana na misala parce que nzamba ko tikala inaperçu te il y a diable et yaka mais yaka limité il y a nzambe tango yaka et yaka pona ko exploser ba barrière ndelo ko sila sali okapi alors ça la tour du monde oyo bino bato bo se déclarer ba diaspora oyo bino bato bo se déclarer ba européen otikala osala moté banda bo bandaka ko rond-point bozo rond-point kaka et Belgique et Paris et Belgique et Paris nanu boza te ko kende plus loin
mais muto bino bocholaka ke a voyage kate il faut to sala les cagnottes pour aya ta poto tant nzela na efungwami esali bino mutema pasi esali bino so jalousie yango to landa bino te bobenga bambikudi bobenga basango bobenga banganga bobenga baprofete baleka na tv balobaki andoki balobaki aza mpenza sirene ya maseke boye wana etali biso te bokolela o wana no boleli te maya miso ebandi otanga emonani na miso badi nyonso bokomolela ke si nazosala makambo mbangu mpo bino bosentir mpenza ke ekende vitesse wana ekende oyebi ke esila aza na mawa te esila mpenza zanga mawa boyebi mamsala mawa te aofia kula mpenza bino wana ezaka le début Londres ezoya après Londres bozwa Suisse après Suisse bozwa Canada après Canada États-Unis bolanda ye boke kosala baspectacle basala ezali basala ezali babibaje na bino atindika chakalo wana toyebi na biso bino na bino bamisusu boyaka kosaproche na mams mpona olobaki yo nde boye yo nde toyebi na biso bino boza na bino wana bozoya na bino kaka po bogarde bakute bazala pembeni na bino po soki bose prononce ke esila wana boye bakute bakodésactive bino siko mpona kopréserve biso pembeni na bino yango wana bozoya na discours wana tolongo ete toza boye mais toyebi na biso toyebi basubasima nyonso toyebi na biso donc bozala pose sila ntongo abandaka théâtre azalaka théâtre na ye mpo aya banda kosalela bino te mpo abanda ya kolesaka bandako na bino te asalaka théâtre mpo na vie na ye mpo eza passion na ye epuis mpo aganye vie na ye ya kobanda kozwa mbongo na ye mpo abanda kokabelaka bino kopesaka boye kaka bino wana nde bokoya su kofinga yeke apesaka biso mbongo boye mpo tofinga akokaba te omoni biso bafani na ye biso nde toliesa ye biso nde tolatisa ye biso nde tokotambuse na bamituka biso nde tokosala oyo tomoni ke tosala mpona star na biso eswa bino te autilize biso te eza choix na biso topona donc bino non boleli te bokolela ça ce n'est que le début oyo bosala ezaka le début eza ebandeli balandaka moto oyo boyebi projet na ye te balandaka ye na nsima te soki bovanda non botala stratégie nini mwana mwasi oyo aoya nango bino boyebi stratégie na ye te boyebi projet na ye te boyebi bacoulisse na ye te boweli kaka na spectacle ya liboso bien mafuta emati bino wana mbango ye boke bose concerté tosala nini tosangana union sacrée mpo tosala nini totya date botya date nzambe asunga bino 2027 ekoka na mois de mai tomona bino bosala spectacle na bino mais en attendant bino bozobongama na 2027 biso toza na koavance kala 2026 toza koavance tokoclôturer 2026 na biso le 12 décembre na Londres et pas il y a reine Elisabeth esi akufa na ye tokende clôturer année na biso na Londres na 2026 kaka tobandaki na 2026 il faut peut-être clôturer yango parce que ezalaka bongo donc bino stratégie esili donc bozoyeba eso eloko nini boloba te bofinga te wana eza arme ya bafaible tolanda bino te nous on avance biso toza na bamakambo ebele ya osala ya malonga donc tokoki kokota na badistraction wana te ekendaki ye ezongaki ye babetaki oyo boye asalaki boye akendaki Londres mpona nini mpo tokende Londres fo tosenga bino permission mpo bino mpe bokende bosala oyo biso tozosala esengani bona bato olanda bino te publicité na bino ekatana ka boye bosala esu publicité ya spectacle te esila boranila bozala courage ya koloba ke vous avez échoué bato bakangaka bato ndoki bango wana nde baka makasi mpenza na kindoki oyebi bato bamonaka bandoki bango wana nde bavrai ndoki bino nde boya bandoki sila eboye aza ndoki et après soki aza ndoki et après alie déjà bino pozela mokolo akoya bokangi ye na tola ndako na bino azokumba ete essence esili bobeleli ye bana quartier baye batie epine tant que bobeleli ye non te bwana raison te oyebi ke eloko oyo so ezalaki nga na ngai nasala yango te boleli mpenza ma ya miso na bino emonani mpe na libanda boye fe bolela ata na kati te mama fe bolela na ndenge ya kati boleli mpe na ndenge ya libanda boye emonani mpe ma ya miso etangi
ah bozanga soni bozanga charisme te tala biso tozolongwa tolongwe Europe toyeti Congo poka to assister na spectacle et puis tozaki biso moko te tozaki ebele bauti Canada bazalaki wana nga nauti Belgique nazalaki wana bao bauti Paris bazalaki wana ba drapeau ezalaki kaka boy tozoningisa kaka boy toye penza pona spectacle bomona ngo ezage est-ce que bomona ngo kezage plus bolingai bo emile moi si plus nzamba élevé o Bible lobi soki bino bobo ya kokumisa nzambe ata mapanga ya kotelema mpona kotombola kombo ya nzambe nde loko bino bosali nzambe alingaka bahumilie moto oyo acréé na image na ye alingaka bahumilie pour rien te plus yo ozolinga osala bamanigance mpo ohumilie prochain na yo mpona eloko te nzambe akocréé bamoyen mpona kobimisa ye na tru oyo timolaki mpona ye mpo yo moko ya kokota na tru wana bomonde bino mo bokoti na batru na bino nzamba emilie bino nana nzamba sisi ko emilie bino te mosusu ayaki kosala spectacle awa ezalaki na salle nini yango kaka na salle oyo biso tozalaki rien à signaler Kinshasa polele rien à signaler rien à signaler eloko ya signaler ezalaki na Kinshasa mamsa motema mabe Mams, azanga mawa. Akolelisa mokolo tina niveau te. Amoko penza na sire, olala ka penza olali. Obinza mémoire moi sur simba wapi. Okomona te, à moins que yonde o ya place o ya zali. Adona El Shaddai o ya tombola. Mams pardon. Mams wa mutu mususu za mawa te mams. Yo ke pe baninga mawa. Tande bakomo lela. Ata yo moko mams. Biso tolingaka yo mams tosengi yo kela bango mawa tika bango ba respirer ata mokie mams biso bapakuke naseki lobi nzambe na ngai miso mikie na nga bandeko lobi naseki nayebisi bino lobi na seki na radio émission moboye mwasi moko olela mama oyoka esoni tomona ye nini yango nzambe mpo ya kolela makasi boye olela ta na radio te ozoya kolela na tv nalobi okokai kolela ta na radio te mama oye kolela na tv mpe bamoni yo na famille na bino bamona ndenge olela oleli makasi ete nzambe ayoka losambo na mama en tout cas olingi artiste no makasi sauf que aza nde na bastratégie te biso toza ba aigle tomona musika tomona lelo te tomona le lendemain demain sera meilleur qu'aujourd'hui bino boregnaki te na ebandeli boye esila boye bino boregne biso totala bino kaka. Mais tozaki na parole au Bible et la biso demain sera plus grand que les lots. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Bino bozaki la première maison oyo a Evraki et puis c'est quoi ça? Après bazo benanga Zelabo Zela s'il vous plaît. Allô? Bonjour Bardo. Bazaki na mécanicien, oui, bazo salango, oui. Oui, bazo salam la voiture. Peut-être aza lobaté. Ana obenga na WhatsApp. Peut-être à Yokaté. Bazana mécanicien déjà presque comme Kokioza déjà aussi lisa. On a expliqué sur aussi ici pour mettre la voiture boy. Comme à la place Bazali, Bazara na lemba. De rien yaya. Bolimbi moi si wana. Bandeko. Eza en émission te acquérir ba norme ba ni donc sur téléphone ngé sonné. Na yambi nanga po eyanga ya téléphone nanga internet nanga na yambi siko moi si wana pa mama
omona kinene ngo po oya kolela makasi boye oleli pe makasi penza lobi na yo kimawa na bana ba yo kimawa babi mama eza nini yango mam sa ko yina epeka ko sala teke ba yokana baninga pe bazwa kimia ngabi mam sa ko sala ke ba yokana mais soki euti na mitema na bango te eza lokola ake ko lamusa ba demo ici balala na bango soki nzambe moko aboya ki ko bimisa ba demo wana tika bango en liberté asi ba demo wana boaka bango na ngulu po bangulu bakoma éparpillé bakoma kamito yango moni ngulu azala kabu po banda bakotisa démon na kati ya ngulu azanga kinia donc mam sa kosa l'effort wana ya koyokanisa bato te akosala pe effort wana te kaka ekoluka bacollègue na ye po bayokana po baza kwa badémon ifo kobwaka bango na ngulu donc totika bango bangulu entre bango bazala na agitation biso toza na temps ya kokotaka babiloko ya badétail ya buso bawana te même si n'a pas le temps ya okenda koluka babiloko bato badémon si babwaki bango na ngulu yake ekobimisa bango po ye Jésus soki Jésus ye moko aboya kotika badémon en liberté azwi bango akoinsa bango na kati ya ngulu biso nani po toke ekobimisa bango toke koyesa bango boya kisangana wana olukela problème boyokana lelo lobi oyoka odaye nayebisi bana lobi nga lobi jamais même sa kosangana te tala kaka bato oyo bakoma mutu nyonso akolinga s'associer na mams o akosapprocher na mams bakomisa mutu wana lokola bakokoma kosala bachantage na mutu tala kaka eloko basali paps aza na problème na nani na bacomédien nyonso ya Congo paps aza na problème na nani paps aza na problème na mutu te mais le fait ka ya komona paps kosangana na mams esali jalousie moko lobi nango tonton Vincent et soit komona penza paps na mams baza ensemble ezo soit bango baokoka te ezo soit esa passe nyonso wana nini jalousie etindi babanda kopimisa badétail ya vie ya paps babanda kobe chacun a sa vie mutu nyonso aza na vie privée na ye aza na vie passé na ye aza na vie na ye oyo asala lelo ou bien lobi mutu tu aza na passé na ye bino bokende kozwa bapase ya mutu bien baéchec ya mutu boya kobimisa ngo nyonso na po bodégoûte mutu wana na bato jamais bodégoûte biso ta biso tozaka biso boyebaka biso ti biso toutes les personnes qui sont lapidées à cause des mams sont le bienvenu chez nous. Donc bon ça qu'on a bino eloko te peu importe ce que vous allez faire soki bino bo lapide bo décider bo lapider mutu moko boy po apusa ni pembeni ya mams boyeba ke mutu wana za bienvenu chez nous et puis to ko honorer mutu wana na ndenga mukete to ko honorer mutu wana na ndenga mukete a passant la pesi ba condoléances na ngala mama makambu nzamba lola oyo asimba kamitema a consoler motema na yo na perte oyo zwaki ya mwana na yo nzamba lola vraiment a consoler au makasi mama makambu on est ensemble on est vraiment ensemble donc de loin ou de près tous ensemble donc nzamba lola kaka yende mtabi ko consoler a consoler oye mta consoler ka mieux que batu ya mokili voilà na bande koloba bon micha na bino na mutu teke à chaque fois ceux qui mutu apusani pasi la to sala rabopo mutu wana akima akabwana na bato te so bino bo décider na bino bo kabwana na iboke na bino bo debara bokende to boyi na biso ba anti valeur pembeni to boyi na biso ba anti valeur na bino bato bo pusa na kawana tindika chaka to boyi bino to yebi déjà bino na milongi bo to yebi ebele balinga lisusi la te mais de peur que ba bungi sa ba kuko batala rabango balingi ko se prononcer te ke biso na mams to na problème to yebi na biso misusu pe bo bongisa to yebi na biso bo bongisa na coulisse to yebi na biso to ba bololé te to nous on n'est pas de bête hein on n'est pas bête pour comprendre ba makambu susu ba makambu kara boy o mona kamba moko comprendre muto na muto ko pesa souté ata so bo bongisa to yebi ke et le remords ezalaki to yebi ke séparation ezali to yebi na biso mais etali nango biso te aussi longtemps même ça bimite po yebi sa biso etali nango biso te biso to gérer kamakambo ebimi na réseaux sociaux oh bino bo bombela biso to tika ngo mukolo bino bo yebo décider boya na réseaux sociaux pour na ko exposer biso pe to loba mais le quoi non bino mo bo exposer na réseaux sociaux te to sai nini kadena fing to zela bino to za la loupe totale rabino total abino makasi total abino petit voilà quoi donc mokili ya bongo mokili za soit au gagner soit au perdre bino loko eza moment na bino bo perdre bokanga ka mutema esali
toi ba congolais bokanga mitema et ça le côté tant bino bozaka ko régner biso tozaki ko perdre tant siko biso to komi ko gagner bino bokomi ko perdre mabeza wapi mabeza wapi mabeza te donc botika la bino ko bimisa ba accusation que aza boye aza sirène pomba bozo bokanga e sirène te boloba ikara sirène misu na ewa nezara soki nini misu na ewa nezara so na loko nini et l'état bongi bo bandela sous peu importe au bolinga tolinga kika bongo siko to sai neti et puis spectacle on a la mona Kinshasa et ça qui na poto ou bien ça na Kinshasa non ba ko boza spécial nazaki libanda wana na ozo ba image ba o batalaki okota na la chupette télévision otala nazaki libanda wana na zozwa ba image mais non les Abakou vous êtes propres félicitations la bino parce que boa propre boza kitoko kitoko ce n'est pas le visage kitoko ce n'est pas kolata babiloko soki aneni la beauté c'est être propre quoi Babakou baza propre bazoya na o filmer moko na ya bana na ya mikolo na ya ba maman baza propre parce que propreté wana et c'est quoi ça et binisi c'est quoi kitoko na bango ya elongi ah mais non les Abakou ils sont beaux à voir ils sont mignons ba bébé baza chouette baza coquette baza donc on a batu moko moi un peu de piment un peu de gingembre un peu de tout quoi ba ti moi ba ingrédients na bango ba misala ba tia moi malasi na bango ya solo kitoko pimbo oyo loba nango ye moko mam si la bisalu sa père oka mulungete sa père amona amoité wana biso ba c'est dans le sang sa père c'est pas que tolati ba cuir tolati so non sa père isa au monde ka robe na ngai la ko ndena lati na pesi yango valeur na tcheli yango lipapa mo kitoko ya sabo na tie na bongisi manzaka la ngala bongisi makolo na ngala chimwa glycérine nanga na elanga boye et bimiselanga banzaka te et ça langa boyete na mitie en valeur c'est ça sa peur sa père aza moto oyo atiaka bakifunda na mututi na sete non sa père aza moto ayebi ko classer ayebi ko pesa elamba valeur yango na Babakou et natala Babakou ko bande ko ya de part et d'autre ozomona propreté bazo dégager et puis ils sont sages ozo poser bango ba question façon à répondre ils sont pas agités le quoi abatu sous les fête à anniversaire au basalaka au moins la baza agité et koyinga et mama et non Babakou baza zen bazoya na spectacle na bango malembe progressivement bazoya bazokota ya kotindika te ya boyete ils sont là posés to kota na salle posés to banda ba spectacle na biso posés mam ça ko pesa biso spectacle posés et comme ayibi idée ya nani intel le jour et la nuit et balanité spectacle na biso c'est le jour et la nuit il n'y a aucun rapport ils ont un rapport à ta mokoti que oh il y a bino na biso kokana jamais bosala ki thème na bino biso to sali thème na biso to sali plusieurs thèmes bino bosala ka thème moko biso plusieurs to sali à village il y a tonton fly to sali à service national to sali entraîne na biso to sali à mama lopango oyo si azaki na pe mama lopango te azana ye mama kingabwa ba pesa lopango po akengelaka ya komisango lopango na ye ba locataire akoma ko tia ba locataire wana ba yebika akeyende mama lopango motema mabe alingi ba locataire bazala en couple te to yebi bato bazala bongo balinga bato bazala en couple te soki oyena mobali na yo na kati ya staff il faut basala tout babima na mobali na yo bongo te ko bebisa foyer ya bato te siko si lazaki bongo aza mama lopango ya lokuta mais ba locataire nyonso ba yaka na baza ba marié ye akoma kokolinga a séduire mibali na bango alingi basita alingi ka mibali si c'est na suka ya scène wana secret ko bimatangu paps na tonton mari baye nzoke zaki lopango na bango ba voyager ba chaki si la lokola mwasi moko ya confiance baye kala abanda ko kengele na bango lopango zaki na ye mama lopango te nde bachaka mamsi wana ke yo yaka ko kengela biso lopango po moni boy tikala pamba te nde yesi ko ambimisa mama lopango sekele bimitala sila akoya zolingo telema bazo telemisa zo diembela kabu babenzi bakena wana escroquerie
biloko wana eza ebele mpe na Kinshasa bato ebele bapesa bango babomba kengela mapango bango nde bakoma babayere bakoma kotortire balocataire lokwa lika mosusu so batue okengela lopango comme il faut kokomisa balocataire baumbu na yo te obanda kosalaka barivalité na basi na bango non foyer ya moto etali yo te yo qui peut bâtiment na yo na fin du mois ba pesi mbongo so ba bebisi bâtiment tu fais un rapport par rapport à bâtiment de ba bebisi ba vie privée na bango etali yo te mama lopango to papa lopango c'est un conseil à retenir hein mosusu totali ezali image totalaki ya spectacle mais ya scène mosusu basalaki ya tonton Fly azalaki prince na village moko boye ba parents na bango bakufaki bazaki une famille de 4 frères tonton Fly azaki le cadet siko ba parents na bango tango bakufi bazwaki héritage ya famille batikeli na maboko ya Fly parce que bamonaki parmi ba 4 enfants na bango wana muto azalaki mayele lokola Fly azalaki te les 3 autres frères bazalaki rongés na jalousie bango bazalaki plus côté matériel que côté ko battre la patrimoine ya mboka na bango donc bazalaki na intérêt ya mboka te bazalaki na ba intérêt personnel nde papa tango atali na 4 bana nanga oyo muto aza mayela koko conserver mboka nanga eza Fly afi pouvoir apesi na Fly azwi mallette ya héritage apesi na Fly bafongola kango mokolo ba se décider Fly azalaki vigoureux roi moko roi moko makasi azalaki vraiment sage et puis azalaki intelligent tango atikali na mboka na ye wana ba frère na ye misato wana bakomi koya kobundisa ye afungola ka malette ye bazoboya kofungola malette ofungola lobi ale bango misato wana ba se concerter comment faire pour ko renverser trône ya ndeko na biso bayebi ke trône bayebi te ke trône ya ndeko na biso ezape trône na biso ezape valeur wana e ndeko na biso za ko occuper ezape ko quitter pas na biso soki lelo to perdre légitimité wana biso nyonso to ko perdre bango tellement bazaki poussé la jalousie va se laisser faire va se laisser se laisser faire la jalousie baki se concerter balobité tout le monde a chef moko na pays na village voisin yé pe azalaka makasi to ki ko solliciter aya ko aider biso to renverser trop ya frère na biso poto boto la héritage ya malwana au papa atika to fungola moto zo par na biso bakei bango na misato ba se concerter koko konto ye bakutani na kwa wana ba exposer problème na bango wabi OK na okende ko récupérer mallette wana na kopesa ti allez le lendemain roi wana sangisi ba guerrier ya mboka na ye bango na bakiti na village ya tonton Fly na butu batie kuka basi bazolamba bazosala bilanga bazoskola bilamba tant bakoti ba massacrer basi ba violer basali n'importe quoi na village ba saboter na village ya tonton Fly tant ba saboter wana après ba yibi mallette oyo batikaki comme héritage ya ba 4 frères bakena ngona mboka na bango tant ba tonton Mari exact tonton Mari tonton Duche na tonton Vini nde bazaki les 3 frères ya tonton Fly tant ba ekoye ba ke roi wana le kaki ya sabotaki azwaki mallette bango siko ba okende na pays na village voisin wana po ba kende ko retirer mallette na bango oyo ba isoela ki bango tant ba ke roi wana bandi ko seka bango abitala ba zoba oyo trahir frère na bango likolo ya jalousie bino bokanisi nga na kopesa bino mallette onga na ke ko bunde bongo soki na kufa na perdaki vinanga bino bonga bozongisela nga na kopesa bino mallette wana tali bobima ba bolole boyebi te ke biso to utiliser ka ba faible pour na ko trahir ba oya bango message makasi nde loko to mona na kati ya théâtre après babengani bango na soni wana baye okende na village tant baki na village bazangi loko akoluba bazangi loko ya kosala boke ko revendiquer pa nani parce que bino nde bokoza ba commanditaire ya trouble au escort na village na bino moko tonton Fly tango ay koyé ba ke pays voisin muto yaki ko saboter assez il minu na ba arme nyonso ya nini ya ba épée ya ba nini assez balobani na linga donc il s'est minu kaka na ba outil quoi pour akinde kokunda tant pa komi kuna tonton Fly tango akomi kuna ale batami amoni sikoyo ba roi bavandaki na ba garde na ye bato makasi koti abanti bitumba ba garde la séance ba po ici tonton Fly tu après tonton Fly ayi kozwa relève a telemi akomi ba garde wana etikala ki conseiller masasi na roi oya akende ko pinda kuna tango
roi na tinzi ale masasi kende ko buna masasi bunda bunda ko katale ayo na bitumba bazwe pechu masasi akufi tikali roi le deux rois fly na roi voisin babandi bipi babango mibale babeti na fly babeti fly yaki après fly ko soir relève à telemi azue pe pour akangi roi wana boya kangi penza boye ti roi akwesi na mapele chu achubie epé alikuwa wana akufi tango roi akufi alifly azui malette mal wana la mal que ba parole na bango batikele bango héritage na bango azui yango ale atomboli boya la kisike a récupérer yango tango azongi nango na mboka na ye aye kokuta les trois frères bandekone misato wana mibali batelemi kamituna se boye déjà batrahir tango aye azui malette wana mal wana abwaki na makolo na bango ayebisi bango malette malo bino bolingaki yango lobozwa mal kasi bokende nango après bandekoni batika mituna se boye fly ayebisi bango abingai eloko nazalaki nango besoin ce n'était pas l'héritage nazalaki na posa na retrouver bafrère na nga tozala na même esprit ngai nazala besoin ya kozana entouré na vrai amour ya ba frère nanga et non nazala na rivalité na ba frère nanga o baza ko se battre car rapport na héritage. C'est la qualité. Flat Hotel, il sait que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.